na biso tozo kende wapi na sepeli jusqu'au kuta na bino na journée lelo eza bongo maman Nicole wasala kabino émission tozo kende wapi émission tozo kende wapi ezali émission moko pona changement de mentalité eza ko permettre biso to avancer na mentalité moko ya malamu kat na ba relation na biso kat na ba famille na biso na profiter encore pour na kopesa merci mingi na bandeko oyo boutaki kolanda émission on a été au sala dernièrement. Merci beaucoup na ba message na bino, merci beaucoup na ba encouragement na bino et puis merci beaucoup na ba soutien na bino. Alors on a profité encore pour na ko remercier bino et puis ko lo balisus na bandeko ebele oyo bazo luka ba vidéo mingi na Facebook, vraiment ba vidéo ya émission tozo kende wapi ezo le kana YouTube. Poza nsate ko beta na YouTube bon puta ba vidéo mingi eza kuna na ba oyo mususu brutalité et puis qu'on s'abonne au salate bandeko et donc meminga lisusu na memeli bino sujet moko ngana bino et ko sunga biso et ko édifier biso poto kende liboso poto avancer toujours na kati ya mentalité moko ya malamu sujet zali prisonnier na vie ensemble na sele na bandeko misusu baba maman Nicole ndenge nini sujet oyo pourquoi na pesi sujet oyo parce que dans la bande de Kobele, mingi lelo baza na ba vie na bango bazo tambola mais monsieur baza prisonnier quelque part parce que muto dans la prison aza mutu o aza na liberté te aza mutu oyo même liberté na ye moko vraiment eza bloqué to aza libéré te parce que pour la liberté et je sais il faut la libre. Tout le monde a un même exemple. Tout le monde a un côté prison. Tout les prisonniers sont dans la prison. Déjà, privé, on a une liberté na bango. Et puis, ils sont libérés pour avoir une liberté na bango. Alors, si j'ai partagé, on a bino papa, maman, et qu'on permettre biso moko na moko, à niveau ya vie na ye, ils sont en prison, tout ils sont en prison. Alors, nous allons parler sur la prison oyote ke bakangi mutu to prison oyote ke non mutu asali mabe mais nous allons parler prison oyo mutu ye moko azui vi na ye moko akangi ngo kadina. Ah donc alingi te vi na ye et à vivre na liberté. Dans le sens ni nous allons parler sur thème oyo. Na on peut ça exemple moko pour économiser toujours to comprendre pourquoi mingi bazape na ba prison. Et ça la bande de Kobele mingi vrai face na ye moko ayebi yango asalela ngo prison mais face na ye mususu oyo ke mususu batu baye bazo mona ye o ye moko pe ndeko bazo mona kazo ba ke ate batu baye binga peut-être naza ndeko moko gentil naza papa to tonton tantine moko gentil alors en réalité vie na ye vrai personnalité na ye moko ayebi ke naza libéré te na sens ni na ngina lobela eza bande komele mingi omona ye ne to mona na kati ya communauté zo mona tantino aza gentil mais tonton o aza très gentil aza sympa mais peut-être mutono zo mona ye azo sala effort à présenter deuxième personnalité na ye ya face na ye que non bon mona ye que aza très bien donc une femme moko gentille to honnête to un homme moko parfait to aza très honnête alors image wana zo pesa na ko benga comme aza imposteur mais aza na vraie image na ye oyo ye moko asala ngo prison parce que na kati na ye ayebi ke malgré bandeko na bazolo bake nga naza gentil nga naza honnête mais en réalité eza genre na ngani ngani naza boye moko ayebi ke na kati na ye azali malhonnête aza pe gentité. Alors pourquoi mutabongo aza na deux personnalités wana parce que première personnalité vrai na ye azolinga komi ko accepter yango te ke azala libéré na sens que omoni batu mingi basambelaka bakenda même église mais eza quelque part na batu mingi bazui ba vie na bango balingi te ke non à vivre au balbaka kozala pauvre na liberté même spirituellement eza très important parce que ozomona moto sikoyo ye moko na kati na ye ayebi ke malgré na libanda na nga bato bazomona nga naza bien naza gentil mais nga mona kati na nga nayebi ke naza bongo te
mais ce que nous avons besoin de quoi va vivre kabongo ndeko na ngai okoki ko priver liberté na yo te ke non ya vie na yo pona o plaire bato mosusu o lakisa bango ke bamona yo ke non ozali ndeko moko bien, mais en réalité yo moko ozwa vie na yo okomisa yango prison mosusu prison na ye ezali kaka ke non ya hypocrisie moko boye mosusu azolinga ke non ase libéré nango. Donc, à mon avis, non, dans la société que non, une femme, toi, un homme moko hypocrite. Non, toi, dans un homme moko malhonnête. Donc, vu oh ya yé moko en réalité, oh yé moko à ça la vie de prison. Azo kokali société, azo senga, azo a liberté nango. Mais et ça la bande comme ça, ozo yé batte comment dire ni, okomi ko bimape na vie wana. To na prison wana oh yé moko mi kotisi, omi tiepe kadena. Ndeko na ngai toyeba ngo eloko moke nzambe ntango ayaki na mokili oyo ayaki mpona bato ya masumu parce que ntango moto yo moko lobi ke non vraiment naza kovivre mais naza moto ya masumu ma erreur mpe koya nzambe oza wana mpo olimbisa biso na ndimi te vi na yo kozala na prison te epuis vi na yo kozala libre vi na yo kozala na prison te ke non osala yango sembla te okoma imposteur te ke parce que réalité na yo moko yebi mais fo wana mosusu oyo ozolakisa bato wana yo yebi ke eza vrai na yo te mais vrai na yo moko yebi. Alors eza na bandeko ebele oyo mingi baignoraka babiloko ebele baignoraka ke non pourquoi kotalisa bato ya mokili bamona ke oza gentil yebango muta mokili ata lelo lobi ke osepelisa ye ke olingi ke muta mokili a reproche yo te ke non ozaka na ba défaut to misusu bamona te ye pene aza femme moko bien misusu olingi ke baloba ne ke donc bamona ye faute moko te pa na ye ndeko na nga soki ozokoma na niveau ke bamona bareproche yo na eloko te c'est que oza sain mais lokola toyebi ke nzambe ayaki mpona biso bato ya masumu ndeko na nga okoki kozala vie na yo ezala prison te okoki kozala te ke non oza prisonnier ya lisumu moko boye to ya vie moko boye ya double face mpona kaka oplaire bato ya mokili bamona ke non ose comportaka bien mais en réalité yo oyebi ke ndenge eza bato bazomona ke oza gentil mais en réalité yo moko oyebi ke non je suis pas gentil. Accepter na nous vie na yo oyo yo moko kati na yo parce que tant biso moko tofanda kati na biso nga na loba ngo toujours na kati ya émission na nga tribunal oyo nzamba tiela biso na conscience yango nazoba na kati na yo moko moto oyebi ke ndenge personnalité bazomonela nga mais en réalité eza nga te. D'abord pour okoma kozala libre il faut accepter na nous kati na yo accepter en un sens que on reconnaître on peut obimisa on peut que non autant ça bato que non en réalité naza bongote misusu vina bango bakoti en prison kaka a comme aza hypocrite mais asala rango sembla bato bamone que non aza hypocrite te aza gentil mais alors aza gentil te mosusu omona misusu que non na miso ya bato alakisi esengo moko boye mais misusu omoni tantine wana to omoni mama isanza seki asepelaka no makasi mais sikoyo ntango omona mama isanza naza te haya alungwa kuna nasepelaka ne kutu te nalakisi ye katika nalakisa ndeko oza prisonnier ya vie na kati ya vie ya semblant. Donc vie na yo moko oza liberté libre na sens ndenge nini ndeko nanga parce que tango ozo reconnaître que toza bato masumu c'est ça oza libre oyeba ke non eza na motu moko akufaki mpona biso andimi biso na mabe ndenge tozali et pas azoloba na biso toujours toya ndenge tozali. Donc tant que ozo raisonner bongo vie na yo ekozala na prison te okozala na prison te ya masumu moko boye ke non oyo ozosala semblo lakisa ndeko wana kolingaka ye mais en réalité kolingaka ye te mosusu omona kutu nde na koti yanga koloba lingala o parce que na kati ya communauté ya biso bato mangala eza na des fois eza makasi omona mpe motu miso azoyina motu wana na kati ya vie na ye musala kaka ayinaka bato miso mpe moto yango baviva na ye pe te moto yango mpe ayebi ye pe te mais ndeko oza prisonnier quelque part na vie en semblant na vie na yo moko mais osala yango semblant
oza liberté. Alors na Bible natanga le passage moko boy Paul azo sepela bi nazo sepela ndenge nzamba aloko tinga naza muta masumu ndenge nzamba sukolinga mais ndeko nanga pourquoi ozo linga o vivre vie na yo ndenge en réalité ozali bongo te parce que en réalité na yo ndeko okolanda vidéo oyo ndenge nalobaka toujours ntango totikalaka biso moko ezala na badouche ezala partout oyoka conscience na yo conscience nous avons dit que non et loko o eza boye yo moko miyebi et puis même tribunal oyo nzamba tie la biso ezaka conscience parce que bato oyo bozo ba vie na bino yo commission en prison yo moko muto so condamna vie na yo au puis yo moko mo mindima pe que coupable na kati ya vie ya critique oza commission vie na yo semble na kati ya vie moko ya ironie ozo sala ke olingaka mutu mais olingaka mutu wana ta réalité wana zo ko vivre na kati oza prisonnier na kati ya vie semblant parce que au lieu l'accent mutu na ke non moninga nga vraiment ndenge za bokota ngate batu misu basala ngote a préféré apesa mutu wana deuxième face mais première face na yo ndeko nanga okolanda vidéo oyo ozo vivre vie nini oza na kati ya prison to oza prisonnier ya vie semblant yo moko mizwa oza cadena otia na vie na yo to oza libre to ondimi que non nzambe accepter ndenge ozali eza pe na bandeko bele mingi bazo koka lisusu pe te bavi na bango ndenge basala ngo semblant nde bakomisa ngo na prison na sens ke abi nga pe na lembi bakotambola na ndenge bahypocrisie oyo misusu na lembi ke bato bamona nga ke non na vivaka pe bien bamona nga ke non baomona nga nalataka bien baomona nga na mituka bien misusu ndenge eza wana na defaka na nga kaka mpo nalakisa bato ke nazalaka bien wana oza prisonnier na kati ya vie semblant oza imposteur donc vie na yo moko oza liberté donc ozo koka ko libérer vie na yo te ozwa liberté moko ko ba ke non naza pauvre na liberté voilà terme oyo to sujet oyo nazo lobela ngo par rapport à kotalisa eza na bato ebele oyo mingi bazo ko mener ba vie na bango bongo ndeko na ngai eza malamu te na miso ya Nzambe eza malamu te peut-être yo kolinga muto mokili o sepelisa ye apetelo maboko que non oza tantine moko bien oza misusu tonton moko bien mais yeba mo conduite na yo nazo avant na que vers la fin nazo ba film moko beza pe na ba africain batala rango pe ba congolais bato mangala mingi batala rango ezaka na France na ce épisode où monsieur Zali a terre des rêves alors ndeko moko wana za wana azo jouer vie aza prisonnier na kati ya vie semblant ndeko wana azolakisa ke non epai ya kolo ndako wana mwana mwasi wana mpo alinga ye azopesa ye image lisusu mais en réalité ya propre vie na ye moko na kati na ye aza méchant donc aza na méchanceté moko boye ya makasi alingi ayiba bato wana mais na ndenge ya bomodi ya deuxième ya personnalité na ye azokolakisa ke non aza un homme honnête donc sérieux ya mutu ya confiance alors eza na bato mingi oyo bazovivre bavie wana même kati na communauté na biso donc ndeko nanga place ozali okolanda message oyo yebango eza na mutu moko akufaki mpo na biso yebango même nzambe azomona yo peut-être yo ozolinga ke non bato ya mokili osalela bango semblant mais na miso ya nzambe okosala semblant te yebango eza na jour moko nzambe akobibisa vie na yo oyo mpenza propre réalité ya vie na yo ndenge ozali pe bato bakoyeba ke non biso tozala okasa mutu azalaka bien mutu azalaka gentil mutu azalaka tantino atongaka bato te akritikaka bato te tantino vraiment alingaka bato nzoka nde asalaka na ye semblant donc ndeko na nga message oyo place okolanda ngo yeba ke nzambe akoaccepte yo ndenge ozali na condition nyonso tu donc soki mpo oza na besoin ozokoka lisusu vie oyo ozovivre te donc kati na yo eza mabe ozolinga ke non ozala libre ozala libéré ndeko na ngai koyoka soni te mpona muta mokili yango lelo ato se sacrifier olobi ke nasala semblant na vivre vie moko ya hypocrisie bayeba ke naza vie moko bien alors oza hypocrite alors oza jalouse ozosala ke non ozalaka gentil ozosala ke non soki omoni mutu wana osekisaka ye bien mais soki aza to olingaka ye to kritikaka ye alors ozosala tout kaka mpo olakisa bato ya mokili mais yeba yango jour oyo kozwa décision ke non nalingi nazala libre na nzambe alibere nga adelivre nga accepte nga na ndenge nazali mpo alibere nga yebango bato wana mokili lobi bango kaka moto bakobanda kozongisa yo na lepase na yo
yango na vie oyo toza nango ndenge nauta kosala video mo na Facebook na bi vivre vie na yo nasila bandeko na bozwi temps kotala te Facebook na ngeza mo isanza bokokota kuna botala na expliquaki comment ndenge nini mingi bazokolinga basepelisa bato ya mokili me ndeko liboso banda kosepelisa nano nzambe epuis vivre ndenge nzambe alingi okozala ere okozala libre okozala pe libéré na façon nyonso te nzambe apambola biso bandeko nyonso oyo bokolanda video oyo nakomi na suka alors nazo koprécise toujours eloko moko mpona bandeko ebele mingi oyo bozalaki toujours wana kolandaka ngai na baémission na Facebook. En tout cas, dans la émission na Facebook, c'était comme na YouTube une fois par semaine. Na Facebook, pendant le week-end, na sala comment ba vidéo juste pour nous rappeler ba amis par rapport à YouTube. Merci beaucoup na ba soutien pe na ba dekobele o bozalaka toujours wana pour na émission tozo kende wapi. Merci vraiment Nzambe asunga biso surtout na kati ya émission oyo souci ezali pour na to avancer, to za na mentalité moko ya malamu, to za na amour du prochain. Tous à la unité, tous à la vie ensemble, que au moins nous mais on se pela été. Donc nous avons petit biso amour, au cours du amour, on nous avons salité déjà ils ont péché na biso Nzambe. Alors nous avons pas la biso, nous avons profité encore pour remercier bande kobele oyo bo soutenir la paix maman Moisanza, mais na ko c'est biso agence sympa export pour na bakoli oyo ko permettre biso bana poto ko aider bande ko bazan Afrique. Ce qu'on a besoin de kotinda bakoli ndenge olingi azopesa sac papa na biso papi Alvaro Siforien eza agence moko déjà asala kango bandakala et puis eza très assuré bakoli na bino vraiment to garantir yango ekoko malamu sans problème et puis bakoli ezo kokende le 2 juin oyo aza na posa ya kotinda bakoli bokoko contacter même na Facebook na ye Siforien Alvaro mpona kozwa bacoordonnées kuna ekozala malamu mingi et na bosani lisusu te FMI mama na biso mama Henriette motema ya papa na biso tema mavinga bafandi bongo na kati na Suisse na Neuchâtel bakolo résidence libanga ya talo basali biso bana poto et puis bana ya Afrique résidence libanga ya talo na prix moko pe ya malamu na talo malamu kuna ezali lokolo uzakaka epa na yo calme donc pona kozwa ba coordonnées na bandeko mingi oyo bo kendaka ba vacances vraiment bozanga te pona ko contacter maman Moisanza et puis ko contacter lisusu maman na biso FMI maman Henriette bandeko o baza na Suisse boyebi maman na biso. Alors na bosani lisusu te mon vieux Alain Adjani de Martini na pesi wambote mingi et puis na je remercie encore papa Camille o azokita na ye lisusu pona ko filmer ngai par rapport ya message et sunga pe biso na bosalité maman na biso maman Marie Agnès na sœur na biso na kat na Lyon maman Xil na pesio bambote mingi place ozali et puis maman Michael Bambilama ba gros bisous na yo place ozali et puis maman na biso Flora Rosa de Switzerland motema ya papa Patrick Tadoul na pesio bino bambote mingi na famille na ngai yefa na pesio bambote mingi. Alors ezalaki bongo maman Nicole Moisanza na bosani lisusu pete DJ na biso o azobetala partout kaka na Suisse te parce que azobi m'appelle sur na libanda partout en Europe DJ Daddy forme show Simbi de ozana besoin ya fête mariage anniversaire baptême kozangisa te Daddy forme show Simbi fête na yo musique kozala kitoko donc fête kobonga mbala moko bambote na mon vieux place ozali. Ezalaki bongo maman Nicole Moisanza oyo azana toujours pour la communauté na biso poto kende liboso na ndenge moko ya malamu bobo sana pete ko s'abonner na émission tozo kende wapi et Facebook na ngeza libo Moisanza pona tosola et puis tosungana ndenge Nzambe alingi. Merci beaucoup tokutana.